Bonjour mes chers amis et bienvenue encore sur la RDC Simple Tech. RDC technologie awa sikoyo tozolobela makambo ya technologie informatique. Et puis makambo yango tozolobela yango na lingala po ekomela n'importe quel mutu, surtout la jeunesse, ekomela ba jeune parce que toyebi ke makambo yango eza kaka mingi eza kaka na anglais. Et ça peut être aussi un problème mpona bandeko na biso bakota pe na monde yango. Soki otali na bamonde misusu na bamboka misusu bandeko surtout bajeune baza na kati baza ebele na kati ya informatique sikoyo yango nde tozolobela yango na lingala. Si vous n'êtes pas abonné et que vous êtes mopaya, s'il vous plaît, abonnez-vous et partagez la vidéo avec les autres. Sikoyo la fois passée tomonaki ndenge nini oko créer pe account oko rejoindre ba différentes plateformes ebele soki otalaki ba vidéo wana te nazo recommander oko otala yango kaka sikoyo tomonaki ndenge nini oko créer ba account surtout na ba plateforme lokola ba Freecode Camp, ba 3W School, ba plateforme ebele sikoyo mbala oyo yango tolingi sikoyo tobanda tozobanda ke tobanda nanu kocréer nanu ba cours tobanda nanu d'abord na ba exercice ya kocréer nanu ba HTML ba CSS sikoyo yango nde kofongola biso banzela tokota na biloko mosusu lokola ba JavaScript ba Python ba Java ba biloko ebele oyo sikoyo yango nde tokodécouvrir ekosalisa biso te découvrir technologie na mozindo yango. Comme on Shabani Mouswamba Chimbisha, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous s'il vous plaît et partagez la vidéo avec les autres et tout mon ami. Merci. Ok, mes chers amis, bon, avant tout banda, la phase passée tout le monde qui oko kendawa, oko kende 3W School awa oko banda cours ya HTML déjà. Bon, exemple ezaki soki awa oui awa toko traduire yango epa na yo kobima directement na browser na yo ekozala directement na français. Bon, à partir ya awa nga pe nako traduire, bon ce n'est pas essentiel parce que epa na yo eza déjà na français. Bon soki totali soko moni balobi essayez-le vous le même. Essayez-vous le même. So au fini awa, au fini na bouton wana nde ko fongola. Bon, awa ba option naza nan moins clair. Ba option nazo la kisawa eza ke soki oza na ordinateur te et que olingi osalela cybercafé. Donc il y a des options. Soki oza na ordinateur te okozala na ta na cybercafé olandi okolanda ka cours ndenge moko wana. Bon, soki oza na ordinateur nakolakisa sikoyo option mosusu okoki kosala possibilité mosusu mpe ezali entre nous bandeko soki oza na place okendaka cybercafé, vous êtes 2-3 ata mebele place okendaka cybercafé wana okointeresse motu ya cybercafé ke te bokobanda kosalela ordinateur na ye kotanga donc c'est-à-dire que akoyede bino bosala ba paramètres mosusu na ordinateur wana parce que bokozala ba client bokobanda koya wana mingi. Donc c'est entre nous, on connaît très bien la situation ya mboka ekozala mwa impossible que mutu azwa ordinateur au lieu que otikala na sima pake parce que oza na ordinateur te. Donc wana eza option okozala boke na cybercafé osolo na mutu ya cybercafé. Bon ndeko olingi pe otanga ba option mosusu banini ozwa pe ba cours en ligne ba exercice ebele mais esengeli osalisa biso ordinateur na yo tobanda kosalela. Donc okobanda kofuta ozoya wana ntango ozosala ofuta, donc ekozalaka na ndenge normal mais vous serez quand même ozala quand même client régulier yango wana eza option mosusu ya misato. Bon ya liboso eza nanu ke na cybercafé tu pe okosalela ndenge moko oyo
okei boye ofongoli awa na cyber café okolanda la même chose ya mibale eza ke soki oza na ordinateur ya yo moko oza na computer ordinateur ya yo moko soki balobi computer eza ordinateur na anglais tolobi computer. Vous allez comprendre ça soki nazoloba computer donc epesa yo trouble te. Donc soki oza na ordinateur na yo moko c'est bon nakolakisa yo option. Sikoyo soki oza na oke na cyber na nini na site awa omoni tosalaki soki ofini awa obeti boye efongola nini page oyo awa ofongola page oyo awa sikoyo komona yango nde oyo sikoyo nde tobandi nanu ba html eza boye d'abord ezalaki point ya mibale efalai nalakisa yo sikoyo ndenge nini okoinstalle éditeur donc eza important koyebake avant tobanda nanu makambo tu eloko ya liboso efale nanu kocréer nanu totala un peu donc il fallait esengeli nanu opréparer nanu ordinateur na yo préparer ordinateur na yo mpona baparamètre mosusu mpo ebanda kosalisa yo kokode. Donc allons-y d'abord to préparer ordinateur. Merci. Ok, sikoyo ngai naza na window comment on appelle encore window? Window c'est fenêtre window. Donc PC na yo ou bien personnel ordinateur personnel bon soki okei na ordinateur okei awa na se place balakisi bafenêtre oyo ofini boye okei ya place balobi paramètre na anglais eza settings computer na ngai eza na anglais problème eza te tozokende kaka na koexplike yo na kotraduire yango soki ofini awa ofini boye ekofongola nde baparametre baparametre okei kote boye côté awa côté ya gauche okomona sikoyo balobi totala nanu côté ya gauche oui il faut okende na awa okokende na parce que tolingi totya nini développa compte personnel non personnalisé. Oui, personnalisé, désolé, personnalisé, oui, parce qu'on a personnalisé, ok, d'abord on a un système, et puis personnalisé, awa, sorry, désolé, awa, un système, voyez, na développeur, pour les développeurs, ce qu'on finit awa, donc, ordinateur tout, ce qui est à Windows, ils a tolobi nini tolobi fenêtre vous allez m'excuser soko yebi window na français otie na commentaire s'il vous plaît tiango na commentaire ata ngai na koluka awa natala c'est window fenêtre eza kaka na fenêtre windows eza kaka fenêtre donc ce que na window okende ofongoli donc l'option n'est même pas compliquée paramètre eza compliqué te ntango okomi awa balobi développeur développeur mode au mode développeur mais il faut ozala choix oyebake il faut oyo ezala on ezala activé turning on developer mode message ekoya wana ekozala na anglais na français yo okotanga yango olobi okomi accepter oui ntango accepter yango ekozala très bien. C'est tout ce qu'il faut faire au misusu wana ça va soko osilisi yango
nde ozongi sikoyo na browser oluki VS Code betaka boye VS Code boye soko beti awa ekobima boye ntango obimi awa ekozala na option soki oza na fenêtre na window eza na anglais donc il faut comprendre soki nazoloba window et référez-vous directement na fenêtre parce que baterme mosusu eza kaka ça sonne directement en anglais c'est bon sikoyo awa il faut ofina awa ntango balobi télécharger soki télécharger boye nde sikoyo eye awa ekomi kotélécharger ekopesa yango temps ça dépend na internet na yo soki internet na yo eza mbangu ekotélécharger yango sikoyo installation eza compliqué te donc okolanda kaka ndenge balobi wana mais je vais nakodémonstrer kosala démonstration kaka mpo omona ke eza compliqué te bon totala nanu soki esilisi tozongela yango ok soki esilisi deja kotélécharge okofina wana omoni yango eza wana soki ofini kaka wana open ouvrir fini boye directement ekofongola yango totala ekofongola wana bon il faut accepter baterme na condition ça va ofini sikoyo next awa additional icon il faut kotia oyo ok c'est bon susu ok kaka installé sikoyo yango ekoinstalle bon ngai naza nango déjà installé naza nango installé ça va toujours installer encore une autre version ekosaute parce que naza nango déjà installé sikoyo yo il faut oinstalle yango nde bongo il faut opesa yango temps einstaller esala installation soki esilisi tokomona sikoyo ça ne va pas prendre le temps parce que awa eza kaka installation ok eza wana sikoyo soki osilisi launch ouvrir il faut fongola yango fongola yango ekofongola boye bon oubliez ça eza na importance te tokokanga wana mais yayo ekozala deja efongoli boye soki efongoli okomona ekozala awa yango oyo soki na fini boye double cliquer deux fois ekofongola ne faut pas kozala te concerné ya oyo parce que ekofongola kaka ce que je peux faire ezaka bongo je peux faire encore ça oui ok sikoyo soki ofini yango deux fois yayo ekozala boye ekozala eloko moko te wana ekopesa yo kaka bamenu oyo sikoyo oko créer sikoyo un autre dossier folder soki eza na anglais bayebisi yo open folder donc ouvrir un dossier folder je ne sais pas folder ok c'est dossier français eza kaka ekimi te ouvrir un dossier soko ofini boye soko okokende na desktop ordinateur de tableau elakisa yo un tableau awa na tableau soko ofini awa donc tu peux créer notre dossier toko créer dossier par exemple cours ou cours HTML ekozala ata boye ça va cours HTML wana sikoyo nakofongola wana soko ofini sikoyo sélectionner oui sélectionner à partir ya wana sikoyo okokende créer
File. Déposer, file. Attends, je vais être sûr. File. Un fichier, oui. Créer un fichier, sorry. Un fichier, donc, créer maintenant un fichier. Créer index.html. Index.html. Bon, HTML, en anglais, pas bien yango HTML. Hein? Mais il faut être sûr qu'il faut être tellement. Il faut ochango boye. Ochango ezala na point. Hein? Ezala na point HTML. Soki okomi yango bongo okomona nini wana ebimi. Hein? Icon. Icon. In icon. In icon. Okomona yango ebimi boye. Eloko mosusu il fallait to préparer pe place oyo po esalisa yo bamakambo ebele. Ok, awa place oyo balobi extension soki ofini awa boye fo toluka baextension oinstalle baextension moko ekosalisa yo. Awa soki obeti boye extension okobeta tolobi lokola Windsurf betaka boye Windsurf na français be yo kolanda te na anglais ndenge nazoloba ngo yo koma kaka ndenge nakomi awa Windsurf sikoyo ekobima oyo eza intelligence artificielle ekosalisa yo mpona kokode ekosalisa yo sikoyo soki omoni yango okofina awa ngai naza nango déjà installé yo kofina boye installer installer boye nya rien akosala lisusu soki installer yango bakosenga yo ocréer compte bon okofina kaka wana place bayebisi yo wana ok ocréer compte ok pe ocréer compte na yo eza compliqué te okolandaka procédure wana soki ocréer compte na yo mais eloko mosusu eza pe okoluka HTML boye koluka HTML intelligence bon intelligence installer yango fina kaka wana balobi installer ou installer yango intelligence ekosalisa yo ke okoma mbangu okode mbangu mosusu eza icons beta boye icons ekofongola mais oluka oyo moni oyo balobi VS Code icons VS Code trait icons icon installer oyo fini boye puis installer yango ça va aussi vous aider ya kosalisa yo ozala mbangu. Bon, c'est tout ça où il fallait au sala. Oui, le reste, ça va. Ok, next. Awa, eloko ya liboso, soku osali boye. Bonjour. Bonjour le monde. Hein? Bonjour le monde. Bonjour le monde. Ce qui n'a pas boye. Nasali eloko moko te na komi kaka bonjour le monde wana. Siko tozongeli sikoyo na ordinateur na biso na tableau ya ordinateur na biso toluka sikoyo o dossier to créaki wana eza wapi dossier wana tokokende pe awa o créer oluki dossier wana tolobi ezalaki cours HTML oyo so fini boye ekofongola awa sikoyo cliquer deux fois papa deux fois boye ekofongola moni sikoyo efongoli directement
na browser soki ekomaki soki eza na extension oyo moni index.html .html ekobima ekofongola directement na quel browser oza nango na ordinateur na yo nga naza na Chrome naza na Edge ou bien Edge eza Microsoft eza pe na ba browser mosusu ebele bon nga nazosalela Chrome yango nde omoni efongoli na oyo sikoyo eza na eloko moko na betele sete awa omoni oyo place oyo eza na .html donc soki fichier na yo eza na .html yango ekocomprendre browser na yo ordinateur na yo ekocomprendre directement ke oyo dossier oyo ou bien fichier oyo eza ya browser donc soki otie bongo te ekozala différent oyo index oyo ekozala n'importe quelle file n'importe quelle fiche n'importe quelle fiche kombo ekopesa n'importe quelle kombo ezala na espace te ezala capitalize ezala capitalité oui ezala capitalité ezalaka ba lettre ya mike kaka ezala na espace na kati te na ba point ba symbole na kati te ezalaka kaka kombo betaka kombo boye ekofongola directement soko fongoli nakopesa yo sikoyo exemple siko tozongela sikoyo na oyo ezalaki awa omoni ezalaki awa omoni awa na HTML ezala premier cours donc soki vous voulez devenir un développeur vous voulez devenir un ingénieur n'importe quel okobandela nde awa sikoyo awa omoni sikoyo ndenge balakisi yo boye balakisi yo ke awa soko olingi ocréer HTML il faut ofongola nde vous allez m'excuser trop anglais vous allez m'excuser trop français eza français mixé na anglais essentiel awa eza ya koexplike yo eloko comprendre donc si vous avez oza intéressé ya koyekola eloko oyo koyekola informatique kozala te souci na français kozala te ke français na yo ezala français ya instructeur ezala kaka ndenge yo olingi ou bien ezala kaka ndenge ya ba français ici nous sommes pas awa pona koyekola français nous sommes ici pour apprendre l'informatique donc si vous voulez apprendre donnez-vous mipesa vous allez moi place wana faites un effort ya ko comprendre makambo yo tozo expliquer awa wana ezali kaka moi parenthèse sikoyo omoni ndenge balakisi yo boye soki okiti mwa moke avant tokende tozongela na éditeur na biso comprendre awa exemple HTML dans ce tutoriel HTML vous trouverez plus de 200 exemples bon eza ba explication bazopesa eza important te nalingi kaka na expliquer yo mpona HTML sikoyo explication eza vraiment te bon tozongela kaka na HTML na biso sikoyo awa comprendre d'abord que yango nde okocréer fichier na yo ke ofongoli yango na browser sikoyo browser awa ofongoli yango tala différence ya oyo komi awa na ya par exemple site oyo omoni awa site oyo eza na ba style ebele eza na ba style ebele eza na ba tableau babiloko bakomi ebele ba liste babiloko ebele mais ya yo awa soko par exemple olingi okoma olobaki oyo eza titre et puis okomi awa tolobi okomi awa paragraphe 1 okomi paragraphe 1 et puis okomi toloba lokola lorem beta kaka lorem et puis ofini entrée okomona ekocréer ba texte oyo ebele sikoyo sauvegarder yango soki oza na window fenêtre window tolobi eza fenêtre soki oza na window fina contrôle eza contrôle
plus S, hein? CL. Contrôle oko créer na ordinateur na yo okokuta bakomi CTL. CTO. CTRL. Eza contrôle, hein? Ce que contrôle plus S, hein, à la fin, en même temps, hein, mbalamo elongo, hein? Contrôle CTRL. Soko fini yango mbala moko wana eza ko sauvegarder. Omoni directement point ezalaki awa ekei. Soki na longo lisusu boye eke na fini contrôle plus S ekei. Ya mibale soki olingi o sauvegarder pe lisusu okokende boye awa okei bien na fiche awa nakolakisa yo ndenge misusu ya kosauvegarder ou bien na droite ya menu droite ya menu na yo okofina awa o sauvegarder yango nalingi nalakisa parce que awa wana tosalelaka yango vraiment mingi te kosauvegarder tozosala bongo te okei na file pe okei awa sauvegarder awa boye omoni yango nde balakisi yo oyo okosalela awa eza shortcut eza raccourci shortcut na anglais tolobi raccourci sikoyo soko ofini awa epi tozongeli ke awa sikoyo topesa exemple ke oyo ya liboso oyo awa eza titre oyo sikoyo nde paragraphe soki na sauvegarder yango e nazongi na browser na reload. Let's try. Recharger, ce qui n'a rechargé yango boye omoni ke ekopesa différence te eza kaka eloko moko donc n'importe quel eloko tu okokoma ekobima kaka ndenge moko donc ekopesa te différence ya komona ke awa ezalaki titre awa ekomi paragraphe awa ata soki olingi opesa otya ligne osepare yango awa ekosala te ekopesa séparation wana te moni ekopesa séparation wana eza kaka donc ekozala kaka eloko moko kaka omoni donc yango nde sikoyo html eye html sikoyo eye bon sikoyo otuni html yango eza nini html ok, qu'est-ce que HTML? HTML signifie Hypertext Markup, ou Markup, Markup Language. Langage. Signifie, HTML signifie Hypertext Markup Language. Langage. HTML est la langue de balisage standard pour la création des pages web. HTML décrit la structure d'une page web. HTML se compose d'une série d'éléments. Les éléments HTML indiquent au navigateur comment afficher les contenus. Les éléments HTML étiquettent des éléments de contenu tels que ceci est un titre, ceci est paragraphe. Bon, yango nde na banda ko expliquer yo. Bon, na mukuse eza ndenge nini? HTML yango nde ezo salisa ou bien ezo yebisa browser. Quand on parle de browser, on parle de navigateur. Bon, attends un peu. Oui, c'est navigateur yango nde tozobenga browser, navigateur. Sikoyo HTML yango nde koyebisa browser ou bien navigateur ke awa
eza titre, awa eza paragraphe, awa eza liste, awa eza boye. Donc yango nde kosalisa browser a comprendre structure ya nan contenu na yo ya babiloko na yo awa. Sikoyo soki nakomi awa boye ndenge tokomi awa, browser ya navigateur ya comprendre na ye eloko te. Sikoyo yango nde sikoyo tosala HTML, tosala HTML. Comprendre soki nalobi HTML donc naza référé na HTML. HTML. Sikoyo kosala kokoma HTML kosala ndenge nini? Kokoma HTML il faut osala boye na baki ba touche oyo ya computer na yo ya ordinateur na yo eza luka na symbole oyo, luka oyo symbole oyo awa boye. Arrow left. Nazolinga na traduire tout, na traduire tout na lakisa yo parce que babiloko mosusu eza na français te. Arrow left. Flèche vers la gauche, luka flèche vers la gauche boye soko ozwi yango nde obeti HTML et puis oluki siko flèche vers la droite okangi sikoyo boye. Soko osali boye éditeur na yo directement akosala na ligne na suka awa il faut ozala sûr ke ebeti boye efindi sikoyo esali sikoyo tolobi nini ekangi yango boye, restons seulement comme ça po tokende mbangu ekangi sikoyo boye. Na kati awa sikoyo nde tokosala sikoyo ba interprétation ba structure tout ya HTML na kati awa. Bon, omoni awa balobi rouge boye. Na français bakoyebisa ok caractère 7 ba caractère 7 o ba caractère ya setting ba caractère ya paramètre element was not specified. So ba caractère il faut spécifier ba caractère awa, il faut oyebisa nini navigateur na yo ki awa langue nini tokosalela L A N G langue nini tokosalela sikoyo epa na yo il faut beta nde boye, il faut beta nde français, obeti français yango nde sikoyo ekoyebisa navigateur na yo ki awa tokotraduire oyo na français. Après wana nde sikoyo il faut tokita lisusu awa likolo awa il faut oyebisa browser navigateur na yo ki oyo eza document ou bien eza dossier tobeti kosala yango tosala point d'exclamation ofongoli susu nini arrow flèche wana obeti siko point d'exclamation et puis obeti doc na ezala na capital na ezala capitalisé capital obeti doc et puis olobi awa HTML siko yango nde koyebisa browser na yo ou bien navigateur na yo ke awa eza HTML, awa eza HTML. Oui, awa oyebisa siko browser na yo ke awa eza HTML. Donc le reste oyo akointerpréter yango comme HTML. Et puis après wana nde sikoyo il faut tosala sikoyo structure ya nini ya page sikoyo po tokende mbangu nakobeta boye nakobeta nafini kaka tap key nakogénéré nakotika kaka oyo boye na expliquer yo après just generate this one nakotika boye na expliquer oyo après. Bon, depuis que naebisi browser nanga ki oyo eza français donc ata oyo intelligence artificielle et comprendre directement que oyo makambo eza ya français. Omoni awa directement tout eza composé déjà na français. Bon, awa eza partie moko nalingi nano tokota na muzindo makasi na expliquer o comprendre la structure ya page et bongo siko to continuer parce qu'il faut comprendre la structure ya page, o comprendre ce qui est là-bas makambo tout bien bongo to compliqué to continuer. Merci beaucoup. So OK, so makambo toza nango awa
D'abord tobanda nano na oyo babengi head. Yango nde avant na banda koyebisa ke biloko oyo eza te na français, na français eza mwa pasi, donc il faut olanda yango nde baterme il faut landa yango nde na nini na anglais, parce que lokola omoni balobi head, balobi meta, balobi title, balinks, yango to eza na anglais. Siko soki yo ozoloba français, bon okozwa te, ezala te pasi, yango nde toza wana po to explique yo. Siko ntango balobi head oyo balobi awa, balobi nde kote ya motu ya en tête, en tête ya web page. Siko nalakisa nano en tête yango eza wapi. Soki okei awa omoni lokola na page awa, soki natie boye likolo awa, oyo nde makambo eza na motu awa. Moni bapesi balobi awa title nini, bapesi titre ou bien kombo ya page oyo, oyo kombo ya page omoni ezobima awa. Siko soki tozongi na awa, kombo ya page omoni eza awa, titre oyo bapesi yo na français, eza na anglais. Soki ofini awa ofongola nanu, oui, asikoyo efongoli. Sikoyo awa okotanga yango, awa eza nalingaki nafongola awa nalakisa yo pe oyo site oyo omoni balobi mozilla developer mozilla.org. Awa biloko oyo site oyo eza important. Soko kanisaki, soko kanisi avant nayebisaki yo ke na banda kolakisa ba exemple ba biloko ekosalisa yo o banda kotanga mbangu nabetela yo solo ya mozilla awa. Siko yango nde siko moni oyo eza déjà transmis na français. Omoni lokola awa titre, élément de titre du document, donc yango nde kolakisa nini oyo page oyo pesa kombo ya page oyo, aider pe ba navigateur, aider pe ba nini ba moteur de recherche eyebaka kombo ya page, yango nde eza vraiment important awa. Soki tozongeli awa awa toza na ba meta sikoyo mosala ya meta, soki tofongoli lisusu awa okomona yango. Mosala ya meta élément de méthode donnée du document. Sikoyo eza kolakisa kaka ce qui représente l'information ya document wana. Donc meta donc eza kaka badonné okopesa bamakambo ebele. Soki napesa yo exemple awa, omoni lokola awa balobi meta caractère 7, caractère 7, soki olingi oyeba makambo ya caractère 7, caractère 7 balobi caractère, donc eza bacaractère oyo elafali browser asalela yango mpona kotraduire code oyo, bacode oyo tozokoma awa, bacaractère nini babrowser akosalela. Donc yango eza important. Sikoyo UTF-8, bon eza standard, bon oza obligé te oyeba oyo sikoyo parce que ekoki compliqué yo komona lokola eza makambo ebele, donc oyo ezalaka nango kaka bongo oyo compliqué yo te, etikala kaka awa pour le moment, oyebana na makambo mosusu. Mais chaque fois soki olingi osalela générer page, ça ne sera pas comme ça. Okoya kaka boye obeti kaka HTML5, soki osélectionne yango ekobima déjà boye. Awa changer déjà FR ekomi déjà na français. Awa sikoyo olobi kombo ya page moni ekozala déjà esebimi. Bon tozongisa oyo ezalaki wana parce que ezalaki déjà na bama contenu mosusu. Awa sikoyo opesi okomona lokola ba viewport, oyo ba viewport ezo dépendre na ba device, ba appareil différents appareils, kozala ba mobile,
ba tablette, ba ordinateur, sikoyo vipot oyo soki opesi yango opesi kombo nem elakisi kombo, soki balobi nem na anglais eza kombo, na français eza nom. Soki ntango balobi obeti meta set opesi yango nem, olobi par exemple vipot et puis opesi sikoyo contenu ou bien na anglais babengi yango content. Nde sikoyo opesi wide, c'est-à-dire que largeur nango monene nango monene ya device, monene ya appareil, initially scale bon normal monene normalement ezalaka opesi sikoyo bamwa value opesi bamwa valeur awa. Donc awa eza vraiment important te. Ben soki ozo générer page ekozala kaka automatiquement, vous n'êtes pas obligé ya koyeba oyo tout à partir ya moment. Eloko mosusu po to continuer nakoki kofina kaka boye sauvegarder yango et puis tokei na browser totala nano toza nango. Parce que so tozongi na browser oyo ezalaki page na biso yango oyo, soki na recharger yango okomona sikoyo oyo tobimi yango, sikoyo bimi moni directement bakoyebisa ngai sikoyo na traduire yango soit na français donc page yango ya biso yango oyo. Donc oyo nde HTML ya biso yango oyo créer. Donc le reste maintenant il faut tobanda koyekola sikoyo ba élément, chaque élément ya HTML comment eza comment ba structurer yango, comment kosala ba style ba biloko tout ba dessin ba biloko ebele ba couleur. Donc d'abord ça c'était essentiel. Soko yo ozana mutuna okotika ba commentaire, okotika ba commentaire. Bongo on va continuer après. Merci.